babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Merci mingine tolobaki awa lingala news to saka awa pona relaxa bino ke tozala ka danger pe kaka tozala danger o na ebembe o ya madame Elombe ezali awa eke déjà sikoyo cimetière biso awa ne tolobaki ka tolobela ba artiste danger oyo basaba ye pe kolela madame Elombe na mawana bango basali awa oyo bino boyebi ebomoyi na TV bosepeli TV bongi kaka ndenge tolobaka. Bonjour maman. Bonjour monsieur. Tomoni penza bino awawa. Bonjour lisusu. Oui, bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour. Tomoni bino awawa ave Maria Place Valérie madame Elombe bolobi nini? Bon, pour nga vraiment nalalaka libanda kobanda madame Elombe akufa. Bon, style nalalaka libanda parce que na kati ya famille wana na relation. Relation na nga eza ya liboso ndeko na ye propre Francis Elombe. Bon, ngai journaliste. Oui, on est journaliste. Maria azalaki collègue ya nini ya théâtre atikane théâtre akomane journaliste. Bon, ya ma part na nga eloko ya liboso na naye kose présenter na boso ko se présenter ya bolimbisa kombo na nga Mireille deuxième regard. Le artiste Mireille deuxième regard. Artiste comédien. C'est là non penza. Baba luga Mireille deuxième regard. Naye. Tu te caisses bien. Deuxième regard. Deuxième regard. Ah, mwana bitu mwanza. Oyo benza atalaka. Premier regard, deuxième regard. Mireille. Ah, Mireille. Oui. Et dans bon. Et là passe. Toyekolela madame Elombe donc eza likambo ya pasi eza likambo esengo te eza na misusu baye na sentiment mais biso ba oyo toyepenza kolela ye na kati ya motema na biso nazopesa ka ba merci na bato nyonso balandi biso mpe oyo balandi famille toza parmi famille o mimish na Canada tala bana classe oyo baleli penza bana classe oyo baleli madame Elombe mais vraiment que ndenge kaka tolobaka ndenge vraiment tolobaki que deuxième regard yango penza ya Mireille oyo premier regard atala deuxième atali ye donc ça ko compter nanu aza mwana quartier ça ko compter na wake mwana quartier ça ko compter famille mais en plus aza le seul madame oyo aye na idéologie na ye na kati ya étude ya bana biso totangi totikali na kozwa baleson ndenge bano baozwa te ata se tozwa baleson wana mais totikali kozwa mambo ebele oyo bano oyo bazokoensegne bango te epa madame Elombe ndemo bomoi madame Elombe baevre na ye babi mutu balelaki na baevre na ye bomoni ndenge bana classe baleli madame Elombe esali pasi vraiment en tout cas nakosenga mpe na bamadame Boza exemple madame Elombe même ba monsieur boza exemple ya madame Elombe lelo yeba baleli honneur famille yeba na kité madame Elombe asali tout lelo famille et comme utile na société donc en tout cas toza la malamu bino batikali boyeba kolona malamu polobi na bino peza la malamu vraiment kaka bino botikali boyeba kolona malamu lobi na bino e kozala malamu nene tobaki tobosani te toza suna artiste danger ya monene oyo kaka ya Congo awa bon nga naza petit ya deuxième regard ozana basiste zelalo na comprendre te oyo aza femme na yo ndenge nini aza fan na ngai fan na ngai donc numéro 1 donc fan na nga place nyonso na zalaka zangaka te donc petit na nga donc ndenge ayekolanda à part ça, madame Elombe atangisa bana na ngai na EPC Tiolo site là. Bon. Après ça, nga naza mwana yolo. Vraiment ndenge tozali na. Nakomi na ngale mwana longo na ngale bana yende na Ave Maria pona olela. Madame na ngai en tout cas madame Elombe pe à son âme siko ke nzambe komana ba angelu balanda yo. nakopesa kaka mayele mingi lisusu likolo ya baenseignant oyo batangisaka bana
bazwa exemple ya madame Elombe. Donc musala enseignement eza musala moko ya bien mpona koforme bana bazala futur ya lobi batanga malamu. Donc bazala vraiment na amour du travail oyo madame Elombe azalaki nango. Donc baenseignant nyonso tu ezala bamadame ezala bamessier bazwa vraiment exemple ya madame Elombe. Donc bayaka musala avec amour bana bazotanga ata bana bazolela boye mpo madame ya monene akei po abandaki kopesa enseignement bien. Donc à part ya mwana yolo nde te mpo olela madame Elombe na biso. Donc nzambe vraiment ayamba molimo ne mpe malakimi ya baangeli bayamba ye. Donc esala bien vraiment. Mais ndenge tolobaki ke no toyomona mwana aye déjà madame Elombe déjà kei mwana oyo atangisaki ye mwana oyo atangisaki ye vraiment ye aza na émotion ayemba mpenza kolanda madame Elombe oyo atangisaki ye azokoka te amona ta madame na bango ndenge baka mamona awa na Lingala News amona ta madame na bango mpenza azaka na mawa madame mbula ezobeta madame akei mbango andima mpona azwi mwana ye na mwana meme aye na mama na ye esalama nanu tatuka ekwaya vraiment toza na mawa makasi toza na mawa makasi toza na mawa mpenza bana klase bango oyo balandaki madame Elombe oya nanu bana oya nanu bana bango oyo baye même ebembe deja ekei bazoyela ya mbangu ebembe deja ekei mingi oloba eza te justice de yana tondima ete moto akoma deya mosika na bakobinisa bana ye onde kobinisa bana ye ayebana ye deja mais malgré tout mokili yango mabe bon toyebi te mawa makasi mama miso te me pasi na motema tolanda kaka na bainternet ba tiktok tolanda kaka vraiment ndenge kaka ezalaki mpenza mawa makasi ya madame Elombe bana na ye bazolela esali mpasi madame oyo azalaki bien na bana atiki biso esali biso mpasi makasi tosali bana na bazaka courage. Voilà tozali na pire petite oyo toza na pire petite oyo ya madame Elombe oyo vraiment atangisaki bana nyonso atangisaki na baleki na ye vraiment na mawama olobi nini vraiment esali biso mpenza mpasi bobino moko bomona baleki donc okoki te baleki baboyi na kokende classe kaka ifo toya matanga ya madame Elombe aza famille te mais madame toyebani na travers ya bana ye ata mbula ebeti kolanda bana ntina bandaku koya kozwa baleki nosentir ke bolingo moko wana ekolasa bana ondire bana na ye donc madame abona tomona te mais phrase moko oyo tozolanda oyo azoloba ke est-ce que vraiment boyebi est-ce que vraiment bokobosana nga epona esali nini bon phrase wana ata baleki mpe bandaki koya koloba ezalaki na ekote ekole donc kandi asala kosekisa bana baimi una asalaki na bana donc tondimaki teke ekoma mpe ya solo phrase wana toyoka ondira ayebaki ondira kotika biso ndenge kotuna bana eske bokoyeba eske nakokufa eske nakozala pauvre non eske nasomba mutuka oui nasomba mutuka neti bantu epa sombi oui eske nakufa pauvre non lupangu ndenge teolanga opape lupangu oui donc ata moma madame moko atiki biso na histoire monene vraiment bana kini toza wana kaka tozolela babilela ba oyo bazolela biso nyonso tozolela vraiment pire petit na ye oyo atangisa mpe na baleki na ye azokoka te komonani komonaka Rebeka nani mwa mbutondo Rebeka vraiment mawa makasi aye kolela surtout awa na Lingala News oyo epanzaka bainformation ya solo mpenza merci vraiment merci ndenge tolobaki kaka tozali sikoyo ndenge tolobaki kaka tozali vraiment ndenge tolobaki kaka tozali ye oyo
malgré que tout ça va pardon, tout ça va président Tolila. Bon, à vous Voilà, merci beaucoup à tout le monde. En tout cas, vous continuez toujours pour s'abonner à la chaîne Abisso, pour s'abonner massivement aux vraiment malin mini. Ah, toi, Panabe Sango, il y a Madame Nabiso, Madame Bonnet Elombe, Sika Komi Kondo Elombe Bonnet, Elombe Komoya Suka, il y a que de Tika na Madita, Azaki Malam Nabiso Elongo, Sika Nkolo Abiangi, tout ça à Boboni, Moki de Bato Yanzambe, Toyo ya Payatoleka. En tout cas, Biso et Tika na Sela Moi, Teba Oleni ya Rotambola parce que Bolamu et Polabate, oh, ça m'a donné la caméra parce que Madame Elombe Bonnette, Azaki na Bolamu, Asala Kande, le Noyo, et pour les autres foot à Esika. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous les fidèles. En tout cas, continuez à s'abonner. On s'abonne, il faut continuer à s'abonner aux armements malins. Toujours, on est là. Pour la base journaliste, on est là. Comment vous appelez? Je suis honorable Abdoul de la commune de la Gombe, mais je suis inspecteur de CECOPE. C'est-à-dire Madame Elombe, c'est mon collègue. C'est moi qui le contrôlais. C'est moi qui le contrôlais parce que chaque enseignant ou enseignante est prévu d'être passé devant les inspecteurs pour être contrôlé. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Et je présente mes sincères condoléances à notre enseignante, comment je dois faire le chapeau. Courage à toute la famille d'abord. Et Madame Elombe, nous autres, nous allons rester à continuer l'œuvre, la sagesse que Dieu nous a donnée pour les élèves, pour l'enseignement de la République en tout du Congo. C'est vous qui avez laissé. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous m'avez dit au côté de l'Indala? Comprendre. L'arrivée en Morée, l'Internet avec Madame Elombe par rapport à Bobina, est-ce que Daki a une rumeur, je voulais confirmer une chose à tous les Congolais, c'est que Madame Elombe, elle faisait ça pendant le moment de la récréation. Ah, ok. Elle n'a jamais été, parce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est du mensonge. L'excellence, Madame Raïssa, n'a pas cette cœur-là de désactiver quelqu'un. Elle est d'abord une enseignante de longtemps. Madame Raïssa, merci, parce qu'elle aussi, elle a été touchée dans cela. Même Maman Denis, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous tous, nous étions vraiment émus de dire que ça, nous devons l'accompagner. Si ce n'est pas seulement que, la mort, ça allait être autre chose. Parce qu'on n'a jamais vu une enseignante avec les têtes tournantes. Parce que tout le monde, elle était une enseignante debout. Elle tenait sacrée et tout, mais à la récréation, elle avait quelque chose de création. Nous savons très bien qu'il y a notre pays, il y a des vidéos, un enfant ne sait pas dire chanter le debout congolais, il le maîtrise pas. Maintenant, elle a pris tout ce qui était comme récitation, elle a mis ça dans le blague, dans les chansons. Vous connaissez notre pays, avec le milieu, le milieu où il y a des élèves, il n'y a pas de jeux des enfants. Et Maman Elombe, Bonnette, elle a pris cette initiative de montrer à nos enfants. Tu viens apprendre, mais savoir aussi chanter debout congolais, savoir aussi des chansons. Nous sommes passés par là. Mais elle a pris ça comme son œuvre. C'était pendant la récréation, s'il vous plaît. Parce que l'enseignement, c'est une métier noble. On ne peut pas mélanger les choses. Très bien. Elle faisait ça pendant la récréation et c'est archi faux qu'elle a été suspendue. Très bien, merci beaucoup. Moi, Madame motivé par Nini. Oui, parce que j'ai senti comme si j'ai perdu ma soeur. Très bien. Non seulement collègue, j'ai senti que j'ai perdu l'une des enseignantes. Donc elle faisait bien son travail. Ok. C'est ça un peu.
Merci beaucoup. Barumeur qui t'a été noté mon tour et souka. Barolobake, Madame Elombe, Akufina Mbasu, Madame Elombe, Poison, Madame Elombe, qui moi c'est ministre, mon songolo pakala, Madame Elombe, pour la vidéo, moi c'est qui a Moutamba, Nana Nadorba New, vidéo, Barabo, pour le Cameroun, c'est mon nom. Magnola Moké, est-ce que c'est vrai? Barumeur, voilà. Azaloko la biloko, et tchachi, alinga, bachofaka, ma minebe goli en mode. Botika biloba loba. Toza na mokilo soki moto akufi problème bakende mpe kotala bato bazokufa na este kuna bakufa na nini na bato oyo bazosalisa soki sauvons les hémorroïdes bazobenga bango sauvons les hémorroïdes parce que balekisi déjà ngonga distraction bapapa. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.